Réalité ya bana kino. Nazali nasengo ko présenter bino magazine na KNB News mokona lelo po bozali ebele na monde entier. Oyo bolingaka Kinshasa na biso po na kopesa bino ba information. Biso awa mosana biso ko salela bino po tozali bana misala na bino. Yango totombeli bino bolandi malamu. Esengel ko ete chef de l'État a sangisaki bato nyonso to bakipaka sécurité ya République pona tina likambo etali guerre ya este ya République démocratique du Congo kasi population ya Kinshasa bapesi makanisi na bango boye pona este ya République démocratique du Congo kimia ekota mokonza mboko ebisa biso a moine escamouche. Mais ozo salamana bazo kata batu mitu bazo violer bolimisa ponateur bazo kata même na mabele ya bana basi. Est-ce que un pays local la RDC tous incapable pour na sa maman maintenant makambo ebisa biso amone escamu eza wapi eza même na soni donc ezo senga ke il faut tout téléma et ça question ko la date au américain ba osala ni ba échouer na Mali ba échouer na Pakistan na ba Vietnam faut tout téléma la Russie ezawana la Chine ezawana même Corée ezawana to continuer ka te ozo lobara mingi mais réaction eza moins eza humiliation oh tout boko salo ceux qui conseillent de supérieur ceux qui a nini ya défense ezali ezanga tina problème c'est que déclarer que nous sommes prêts la Congo nous la bana bazanga ba papa parce que ceux qui papa moko amoi qui abeta bana tongo me dit pourquoi pour apesa bana na courage pour faire accepter comment c'est possible que bani les belé les obekama pas pays voisin o za mo qui le pas pour l'installation de la Congo papa o azo porter garant pour la papa na ndako azo bo appliquer le côté carrément autre ça les ça que ba tout mo la bicho le président a joué autorité, le président a tellement déclaré guerre. On a longue à terre, ils ont la match. On a nul, on a gagné, on a défaite. Alors, comment c'est possible que Bani peut sauter en Monaï, mais à son de l'autre dès qu'il y a après, ce qu'on a que la déclaré la guerre, on a quand même ça au combat pour la robe de qu'est-ce que vous pensez pour la proposition de la gouvernement? En tout cas, na on mingi d'abord pour la news ya réseau les capons na est ils a mawa en tout cas ils a mawa face parce que tout le monde a bana miki en tout cas bazo kata bango mabele et comme l'autre fois j'ai suivi une news là qui disait il y a un enfant de 13 ans qu'on a violé. Il y a des commandants qui sont passés sur cet enfant, vous allez m'excuser avec le terme, on est en train de violer des petites filles, on est en train de les violer et nous, les politiciens, tout voter, kimia, mais pour nous, est de bazo en tout cas, et Zamawa. To lingi en tout cas, mokonzi mboka asala quelque chose na est wana. Parce que mokonzi alobaki na discours que moindre moustique ya kosala encore si on a est wana. Bokomona bokotala eloko na kosala pona est na kobinisa ba arme ya makasi ekokende ko combattre pona est pe ya est wana est ezamboka yeza village ya mboka Congo ya RDC alors to sengi pona chef de l'état azawa na Kinshasa atelema pona makambo wana Rwanda ezaka mwa pemo ezaka netka mwa ba Congo na biso asipaka mwa bandulu na biso ya moke à la guerre comme à la guerre le bango balingi guerre na biso mais biso peut to cha armi na biso poa po bango pe ba kine na guerre elonga nazo senga ezaki ye Kagame peuple rwandais batelemela Kagame atika désordre wana ici là atika yango parce que vous allez rankine morobe national etika libela pamba bango ba souffrir ce qui joue ya vous allez bango ba souffrir. Rentrée parlementaire mokolo lundi 5 février 2024 kuna na assemblée provinciale ya ville Kinshasa ba détail ba pesibiso na reportage oyo. Travail parlementaire. Mes très sincères félicitations et je vous souhaite un futur mandat. Quant à moi, je me retire
Chevalier de la Plume Kitaki na commune ya Gombe na assemblée provinciale ya Kinshasa mokolo ya lundi 5 février 2024 et Sengeli Boyebake session extraordinaire ya 3e législature pays ya 3e république cérémonie oyo et kambamaki na monsieur Louis Gilbert Bompatembula oyo azali secrétaire provincial ya assemblée ya Kinshasa ayebaki na kosala installation ya bureau d'âge ya assemblée provinciale ya Kinshasa ya pasi ezali ya komuna na assemblée provinciale ya Kinshasa oyo ezalaki dirigé na honorable Godin Poyi ezali na lotiliki te ata groupe électrogène ezali te salle ya assemblée ezali climatisé pete o ba député pe ba invité batokaki na ndenge ya kosakana te e bandi na ngonga ya 15h pe bayebaki na kotia bureau provisoire oyo ekokambama na ba honorable misat Mbokoso Amos oyo azali le plus âgé akozala elongo na secrétaire ya assemblée honorable Iyeli Molangi Edi pe honorable Kanef Bahati tokosenga kaka na ba député oyo ya sika basala mosala na intérêt ya population ke ya mabumu na bango po chaleur oyo ba député ba yokaki na assemblée et à normalité Kinshasa et l'équipe partout. Est-ce que moi si na libala ko servir mobile ezali priorité to pe ezali na kaka accessoire po ba fi alelo ba yebi ba option nyonso tu ya téléphone ndeti likambo mosusu yango totuni na population soki ezali priorité moi si à servir mobile ya kala bazalaka soki mwana na ye alingi abala abengi afandisi ayebisi ndenge nini bavandaka na libala na mobali ndenge nini bazwaka soin ya mobali wana kasi ya lelo oyo bamama yango bakenda wapi kaka bango nyonso tu makeup TikTok ekei ezongi oyo wapi na Facebook bamama bazali kobwakama na bandako ya mabala ya bana na bango kotala kimia ezali te yango biso naka mbeto tuniete est-ce ko servir mobali tope kozwa soin ya mobali na ona ndaku ezali priorité tope ezali priorité te yango nde ezali cause oyo ba mabala ebele ezali koumela tope ezali koumela te awa na ville ya Kinshasa yango totunaki na population balobi boy balanga sina tike para biso la comme na ndaku na ye c'est que il faut la servir la nyonso donc fana ya oteka il faut la kipe nano la kipe bana na bimara 12h donc 12h la bimina ya oteka mais dans la kipe bilo ba ko lamba na lambi na tiki na zeli ba la toa tongo ba ye o ya toa midi ba bibakei alinga siko na ya oteka tata banga ke musala ngapela bongisi bilamba la tiki da ko bongsala mbe potamu ya oya ezata ko makotala ke mbe tezala boy aya bando tsa makelele te donc ngala aussi sa koteka la zongi na nganda ngamoko 19h na zongi na ebike nyonso eza ya kobunga ya liboso libala kotala kitoko te age poussa la rapport mona oko nune pas la bino ba bengo fini ka quartier c'est mieux que tu lengela libala kufela tala ndako libala mobala tasele loko te akundi ata na vunga pamba honneur pa nzambe mais so kufele pas la bino aussi li valeur bon lelo tokolobela pona ba congolais te pona monde entier tozo mona makambo ozo rive pa mindele biso ko comme ça pas ba noir alors que biso ba noir tozo na culture moko boye ya ba africain donc un africain a jamais ko imiter au makambo la salaka ko servir mobali na ndako eza penda til makasi pona maman nde azana droit ko servir mobali na ye parce que mobali tant que na service ozonga mobali ezani mama fois ya mobali papa comment passer journée les ndenge nini musala makambo nyonso tout a servi papa na likolo ya mesa asisi pe a servir papa na bisika o esengeli mais to comment comprendre était lelo baboni na biso ya Congo o servir ba papa yango moni ba mabala mingi ezokufa papa tango moni ke bonne azo servir ye mingi papa azana droit ko tika mama akoma na bonne bozonga sima to pesa ka chance te ba mama azo sala musala oui bien si ba mama bo sala mais bozonga avant pour na ko servir ba papa de s'occuper d'abord de leur mari c'est une priorité s'occuper d'abord de leur mari d'autres choses après. Non, maman ko servir papa biloko est obligatoire. Les obligés faire servir papa biloko ils accessoires ta ponaï. Donc maman faire servir papa biloko. Faire servir papa na maman nyonso. Et ko servir papa eza priorité makasi. Bongo mutazo ationa ndako. Yo ko servir ete poani. Ozwa otika bana ba servir eza propre te. Soka bimili banda ba komi ko sukole.
na bassin baosukolo na bassin ya sokola papa yebisanga esa koza esu na ndako fo bamama baprendre so bapapa bana basi ya mabala ya mikolo oyo bazali kowelela kaka libala kasi bayebi ba application nyonso tu ya telefone o makeup TikTok WhatsApp ekei ezongi pardon bazwaka lisusu tante ya kosokipe na mibali na bango okomona kaka basundela mibali na bango bana misala baservir ba mibali na bango ezali kopesa pasi pe mawa bana mibali ya République démocratique du Congo bazali kolela po basi oyo bakoko to pe bapapa na biso babalaka lelo oyo bakenda wapi awa fwe nengama mozali kotambola. Beltesco azali toujours na souci na ye ya santé ya peuple congolais a servir bato na ba produit ya kitoko pour santé ya ba congolais ezala malamu. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami pona mabota nyonso mayonnaise mayo bazali kobenga yango na Kinshasa supu ya baangelu. Beltesco a éliminé une fois de plus comme au Messano. Qualité à produit qui tourne babengi mayonnaise mayo. Tala to éliminé une fois de plus mayonnaise ya 1 litre ngaba ngo mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo. Mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille. Papa, mama, elenge mwasi elenge mobali tala soki basengi yo mayonnaise konyokwa manayo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomona kaso ozali kotambola Kinshasa to Kongo mba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec un partenaire idéologique toujours goût ya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na goût ya mayo polia taba kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo bakalinga kitoko mayonnaise mayo anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koyi kozanga te. Beltesco asalaka maseki te. Beltesco mokonzi ya baproduit ya qualité botala bamemeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya baangelu elenge wapi ekeyo oui. Est-ce que journaliste akoki kotia carrière na yanje pour na intérêt ya musicien songolo to pakala awa moto epeli na kati ya victime ya kosakana te nati lokole aleli ngaso pena fala obwaka pati ya mbwazi pesa ngakanda pona mo eloko baksele te Tour de Babel oyo ezalaka na tango ya kala yango oyo ezongi na musique ya République démocratique du Congo ba nyonso tu oyo balanda artiste Fally Ipupa dala sort na bango yango yo bakomi ko panzana lokola kaka bato oyo bazali kotonga Tour de Babel bino moko oyo ka ba voice oyo na ti lokole journaliste mobimba akangama na ye na artiste Fally Ipupa kasi lelo oyo azali ko regretter carrière na ye ndenge nini atia yango anje tope abebisa yango likolo ya kokangama na ba musicien. Fally il fait ce que je n'aime pas moi. Je le dis vraiment méchamment. Asala makambo ngana lingati. C'est-à-dire que soit fineli mutu azo senga na bino pibo finela mutu wana. Muko ba yoka na ipsi bino pe subo yoka na pena mutu wana. C'est ping pong là moi je ne kiffe pas. Il y a petit wana ya PD wana ya Ambroise, je lui ai dit banda mukolo ya nini ya concert na nini na comment on l'appelle na bandal. Ah yo boka ah noko mais bongisa natinda ka kutu akene na justice a plaider pour yo ngabi na lingi ete pemeni na yo amutu na ngai yo kabiso na bango sous le regard ya Sarah Zayebi mais il ne fait qu'à sa tête. Parti Ambroise yebisa bango na show awa di chata te awa lemba te awa stade de martyr te awa bandal te awa ya ofele te na ko aider
na oyamba kindingo, je sais que ça va faire mal. Ande na lea na omona eloko moko te pati ya mbwaza ko bakisela fali koleka oyo nga na sala nga carré koma niquer likola fali wana oki ko se le 10 na le bango pena boso boko tindele voice bo tindeli nga so pena fali o boire pati ya mbwaza pesa nga kanda pona mo eloko bakisela te petit wana kena na nga fa même nga na ba justice j'ai perdu $3000 pour na foutre ba juge à cause de ces parties là pour mbimi à côté na Côte d'Ivoire o mo na yebisa nga bi o so po o boire mais ko sangisa ke na ngate pati ya mbwaza ndati lokole tokende tokende wana mutayiya kututea ezali na yango kaka bezi oyo Fally Ipupa alukaka soki ayoki kaka Ferregola atie dati ya activité na ye ya monene pona kobeta bwe okomuna Fally a créer discussion na bana na ye mabe a créer barando na batu mabe a créer ba visa kaka Fally Ipupa nde achaka bakale po Ferregola makambo na ye etambola bien te tozali kotalela pe tozali kojimele po likambo yango ekomi penza répétitif bakongolais nyonso tu batimeli na bango ke ezali nde Fally Ipupa nde akreaka bese soki ayoki kaka Ferregola atie dati na ye toza kotalela pe tozali kojimele ndenge nini ekosiba. Kinshasa eleki partout bakino bapesi pronostic na bango pour na match ya Léopard oyo kobetama mokolo ya mercredi contre Côte d'Ivoire na tina ya demi-finale. Léopard ya République démocratique du Congo akobeta bongo match ya demi-finale na Côte d'Ivoire mokolo ya mercredi kuna na compte ya Can Total Énergie 2023 kasi na demi-finale oyo bakutani bongo na ba éléphant ya Côte d'Ivoire kasi bakinois balobi ete Léopard abetaka na ye Côte d'Ivoire pe ya moko azongisaka na yango biso totambusaki micro ya KNB moto apesi pronostic na ye pona match oyo ekobetama to gagner basa 3-0 on est à Léopard on sont ndeni Côte d'Ivoire au mato kitayebaka lobi 2-0 lui ça c'est pelisanga pona lela ipoataka 3 bi to gagner Côte d'Ivoire to gagner pena 2-0. Tozali kotalela pe tozali kojimele Côte Sébastien tozali kotalela yo confiance ezali epa ya ba joueur nyonso tu ba congolais batieli bino motema oyo kisa mboka sonité tope pasité na yango biso awa totombeli bino kaka bonne chance pour na ba Léopard ya République démocratique du Congo. Fulu oyo etelemi na aveni Popo Kabaka na Victoire awa pardon mbadi polukela ngo kombo yango baveli mosusu na ville ya Kinshasa baloka yango to nini bino moko boyebi aveni oyo Popo Kabaka ndenge ezalaki na matonge etana yango mawa ezalaki kopesa pasi kasi mosala kitoko esalemi po batiaki yango makadame avec impact na idéologie ekoma kitoko ya kokamwa oyo ekamwisi bakinois komona liboke ya fulu oyo bozali komona boye etelemi kaka awa yango tozali komituna awa nde ekoma depo ya basalite nyonso tu ya matonge to likambo nini otala bino moko degré ya bosoto oyo kote kuna bato bazali komena na bango peti na facilité nyonso tu pembeni ya fulu monene oyo baka niveau yango oyo ezali ya kobeba pe ezali ya kotonda makasi bino moko botala na sima na yango kaka na arrêt ya Wileri awa omona ndenge ezali ya kobukana mai oyo wapi kaka na momvula oyo ebetaki na butu ya lendi kasi bino moko botala ndenge mai etelemi ituka moye eleke ezali te poto salite oyo wapi tozali kotuna eske ba autorité ya commune ya Kalamu bamonaka to bamonaka te ponzela oyo ezali kaka na sima ya maison communale ya Kalamu kasi degré bosoto oyo pardon badi opesa ngo komo mususu bakonzi soki bosali eloko te pona bosoto oyo population nyonso oyo bazali nzinga awa bakokufa na maladi po bamai mususu tozali komona awa lokola ezali nango bamai ya batoilette bato nde bazali kobimisa yango awa na nzela pasi Kinshasa
eleki partout. Bosoto makasi na route Kimwenza, surtout ceux qui voulaient ebeti pas moyen population à l'écart. Les alliés copé ça passe pe mawa. Ba détail na reportage oyo. Komini ya Mongafula oyo, pardon to benga yango nini bino mokobota la route Kimwenza oyo tala degré. Bosoto oyo wapi cause na yango ezali nini? Kaka bato oyo balongolaka salite to pe basalaka kirage na bakaniveau oyo ezalaka awa kasi ya pasi pe kokamwa ezali nini soki babimisi bosoto olie balongola yango na lombango bango bakotika yango kaka awa okomona mvula ebeti mabele na basalite oyo surtout epanzani nango ezongi lesusu na kati ya bakaniveau to pe na kati ya makadam to la population azali na difficulté oyo wapi ya koleka to pe kokatisa esika ya kotia lokolo ezali te nzela oyo soki botali yango malamu ezali kaka nzela oyo papa bourgmestre ya commune ya Mongafula avandaka na ye kaka na nsima awa na sebo akotaka pe abimaka na nzela oyo kaka kasi soki pe amonaka to pe amonaka te ngana bino tozali komona kaka bosoto oyo pardon bakonzi tozali sir tour oyo tango ba bourgmestre ba kotiama otalaka ya ba bourgmestre mususu po bango esala bango yebani te Kinshasa eleki partout oui. Jamais rata awanaka NB TikTok ya mokona lelo yangoyo yanati lokole yanati na ngai obebana na bamisicien nyonso mpona mokonzi bawangila sikoyo yango oyo komi mitelengano okende wapi yanati obomi musala okolesa mwasi na bana ndenge nini Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino